kondima pati netengo oyo pati yengo moindo atana pati yengo ate kondima pati netengo oyo pati yengo Tokyo peki kolo bango Eba kinye Na batango badiagre Nyoto Yode la kaka Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka Mbote mabota mabino Mbote na bandeko nyonso bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo Mbote na bino bandeko banso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bola Muka eyeyo mabota mabino to meseni koloba na tina ya kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo na tina ya kozongisa kiboindo epai ya moindo po utamwa ntango to meseni koloba moindo na kozanga conscience yango alali na fulu na kozanga kiboindo yango alei makoso yango alei bisuka ya dendon yango alati na basouvetement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka yende afandi na mabele yetonda nkita tala kolela elekaki yango na 1704 mokili ya molimo ekaniselaki biso kotindela biso ya Kimpavita elenge mwasi il y a 22 ans oyo bakomotumbaka le 2 juillet 1706 mokili ya molimo elalaki te kaniselaki biso na 1921 etelemisaki lisusu mfumu kimbangu mbangu difika ya swekama mozipoli ya mae mabombama na mabele ya Felika sima ya mfumu kimbangu talantina mokili ya molimo ekaniseli biso lisusu ya kotelemisa ntoma ya moto na tina kokoba misala ya 1921 nesongi ya nzila mfumu kusu kiambu nzala mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine yango tina ya manaka Baindo Bola Muka kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo tokolikia na manaka yeleki to lakisaki bino lolenge kanilisanga ya vutuka fana pambu vidila na bokambemi ya nesongi ya nzila mfumu kusu kia munzala mpanda na ngola pe bangunza bakanisaki lisusu bamartire ya l'indépendance oyo batangisaka makila na bango mokolo mwa 4 janvier 1959 oyo esalaki ete na le 30 juin 1960 mboka ezwa bongo indépendance to bonsomi tolandaki intervention esongi ya nzila mate ya pe interview tolandaki pe bongo oyo azalaki bongo lokola mobiangami to meseni komona ye na Mongo Congo excellence Kambai Chimbumbu ministre honoraire ya jeunesse sport et loisirs balobaki pe batalisaki maezalaki lokola mposa to makanisi na bango kasi liboso na bino biso bandeko na bino biso babundeli na bino biso balobeli na bino toze kotanga mituna na bino toze komona makomi na bino matondo na bandeko ye baze kokota na kati ya bososoli ya mosala ye monene nesongi ya nzila bayi kosala na eleko ye esalaka biso esengo te ata moke te soko toze liboso na bino kotia bino misapi na miso to kobetiseke bino mabaku eze ata na ntina te okati na biso kasi soko toyaka liboso na bino na ntina ya kotalisa mpasi ya moto moindo mpasi ya bandeko ya diaspora mpasi ya bandeko ya mikili ya poto eze po eze tumba oyo epesameli biso na oyo eleko moto moko te ya kofanda ze komobilize misolo na ye na yebi te ntango mosusu azala mondele ndombe kasi na ndimi te na mosala ye biso toze kosala na eleko ye
tokozwaka ntango tokozwaka misolo koleka na etando awa na République démocratique ya Congo kobunda kokomiselaka bino bansango na nzela ya internet rien que po ya kotuka bino tokolikia te kasi oyo yonso elobamaka oyo yonso ezali kobima na monoko ya Nesongi ya Nzila Mfumukusu kia Munzala Mpanda na Ngola oyo nyonso ezali kobima na monoko ya bangunza oyo nyonso ezali kobima na manaka baindo bolamu ezebe na ntina moko koluka bolamu ya loposo moindo koluka conscientiser kozongisa makanisi ya moto moindo kati na bongo ya moto moindo. Lelo tolobaki yango na manaka yeleki kuna po nini moindo ayebite kosangana na bandeko mpo ya kotonga moindo ayebite kosangana na ndeko na ye pona koinvestir moindo ayebite kosangisa makanisi na ndeko na ye pona bolamu tokoki jamais kufanda mpo ya koluka kotuka kabino kasi biso esalaka biso mpasi esalaka biso motema sopiso soko tozali kotala mpasi ye bandeko baindo bazali komona libanda mpe awa na kati ya mboka tolobaki yango ne bandeli mpo nini moindo ayebi kosangena te po akokisa bolamu moko songolo mpo nini moindo ayebi te kosangana na ndeko na ye moindo mpo na koluka kotombola ya ye ekolo mpo nini moindo ayebi te kosangena na ya ye ndeko mpo ya kopusa ya ye mboka liboso kasi moindo ayebi kosangana na ndeko na ye moindo be mpo na kotuka mboka na ye mpo na kotimola kopelisa moto na mboka na ye mpo na kozikisa koboma bongo mboka na ye. Botala makambo ye Nesongi ya Nzila Mfumukusu kia Munzala Mpanda na Ngola bayaki kobundela awa na mokili ya Mosuni. Botala makambo ye baindo bolamuka ekodenosaka ntango iso. Lelo tosepeli biso na bino tosombitini ya makanisi mpo ya komona bozoba iyezingeli loposo moindo. Biso tomeseni koloba na manaka na biso mpasi ya loposo moindo eze ya koluka te. Na bino bandeko boze na libanda ya mboka na biso baetoze awa na kati ya mboka na bandeko baze partout na Afrika ya baindo. Soko luki omona kaka be pasi ya moto moindo eze na seconde. Eze na seconde. Bozoba ya moto moindo komona yango eze na seconde. Na banaka eleki kuna mwa mosika totielaki bino différence ya bato mibale bazali kosambela kobelela nzambe yoko kasi moko échec kokita be kokita moko komata be komata ba européen loposo pembe bayilaki biso kombo ya Yezu lokola kombo ya lobiko lokola kombo ya bokasi bakuti moindo évoluer bakuti moindo na bomengo aze komisalela miso miaze na yango posa kolandela nyongo bayei wana tolimbola bakoti moindo na boumbu ba imposer christianisme moindo yayebaki komisalela sans christianisme tango moindo yambi christianisme moindo akomi beko kita moindo mosali moindo ya yambo mosali moindo na christianisme consommateur moyambi moindo yazalaki première grande puissance sans christianisme moindo wana lelo mobola ya yambo joba esalelo ya baloposo nyonso ya mokili loposo pembo bayaki awa bankoko babengaki bango bamputu babola bato ya pasi bayei na bakupe midinda ya kopasoka lelo
mondele wana maître lelo mondele wana na mokanda na ya colonisation to bengi biblia Loposo Pembe exemple à suivre lelo Loposo Pembe yende mopesi biso leçon bayaki awa na mabele ya Felika na etabe bayebi kolia te Loposo Pembe lia etabe na poso soko kutu makaku ayebi etabe balongolaka poso Loposo Pembe lia etabe na poso bayei komona paradis iyela kama na mabele na bango ezende awa na Felika Moindo wana kolandela bamibu bambula ndenge christianisme zeko zo esika na mabele ya Felika ndenge bobole zeko zo esika ndenge christianisme zeko lala mikolo zeko kola lolenge moko mikakatano nkufa malade nyoso ya mabe zeko zo esika na mabele ya Felika lelo na kombo ya christianisme moindo abungisi identité lelo rien qu'au nom du christianisme moindo akomi sans valeur abungisi culture abungisi koloba abungisi kotambola abungisi kolia abungisi komele abungisi koloba moindo abungisi kolata abungisi nyonso bopese ngai ntango na kolimbola mayena ze koloba lelo moindo na kombo ya christianisme nzoka na manaka eleki tolakisaki bino ke bonzambe kokumbaka pe bizaleli na biango babisika biso islam ekotaki bokomona balingi kolata bamvwela mingi na West Afrique oyo ezaleli to accoutrement ya barabe eleli ya barabe elobeli ya barabe wana bonzambe wana islam ya barabe nde ekumbi ya bango bizaleli christianisme sike fandeli ekumbi ya yango bizaleli lelo tokokamwa te komona mwana liboso ya baboti alati soko coupe bibelo nyonso libanda kotika mabele soko na basengle soko kolata biloko nini libumu ezeli susu na botosi te christianisme mondele na pasi ayebaki valeur elamba te ayebaki kobomba nzoto te po azalaki na bilamba te soko ebalanaki na kozala na ye tata na mwana na mama bakosokola esika moko bolumbu ezali komonana ya moboti na mwana sans tabou epai na biso bolumbu ezali sacré epai na biso baindo bolumbu ezali sacré kasi lokola toyambaki christianisme bonzambe ya bapaya ekumbi ezaleli na bango kolia lokola bango lelo po bengama moto lelo pose à la considérer na société il faut lo balokola bango il faut zala na bizeuze ou lokola bango okolata lokola bango okoseke lokola bango soko koloba banda lolobi mabe folamba lokola bondol po elakisa lokola omelende nkota ya Voltaire lolenge bango bakolobaka moindo sans qu'il tire soko kolia pour mona noze civilisé pour mona noze avancé pour mona noze citoyen considérable dans la société il faut lire lokola bango soko ze kolia matembele un pauvre malheureux et si koze kolia faut ketchup et si koze kolia faut fromage pizza bandeko sika boze kolanda bolobi ya pas jusque là ingeta pas jusque là pour ki mondelo ezena na kati na yo culture ya Loposo Pembe ezena na kati na ondelo bisi yo pas jusque là ntaba ata na ndako ya mobola ata na ndako ya mozwi akobongola kabilia tokoliki ate nataba ya mozwi nataba ya mobola akolia kabe matiti po yango bilia na ye mboloko ata akufi akuti bolimbisi shimbiriki ya nkufa akolia te mais Loposo moindo aze salelo
aze loko boko limbisa terme aze soko imbwa ya baloposo mosusu moto yazalaki mozangi mokolo bandi mosala soko asimbi kaka ne fiske $100 entourage njonga njinga esengi bayoka basentir mokolo wana fo alia soko kapa fo amela soko milke ya bambwa soko ya po alakisa environnement ke ye mozwi ntaba ya ndako ya mozwi akoliaka nini soko nyama ebwele azali kotosa kozala na ye bongo yo moto ozali na makanisi ya kokoka boyebi mayele pe bwanya ya kokoka yo ekelamo vrai elilingi ya tata mokeli moto akabolaki mokili tata mokeli moto akabolaki baloposo tata mokeli tokolikia lelo bakristianize bakoma kokima deba bakoma kokima masolo po bakokoka te kolimbola pe kolakisa na mokili provenance ya moto moyindo par rapport ya etangiseli na bango ya yambo boyebi nsiku miansemono anza eya banso touti na Adam na Eve ingeta yango ezalaki etangiseli na bango yango ezalaki masolo na bango ya ebandeli kasi babosanaki ke bankoko baroba soko buki lokuta leka soko tikali bakokanga yo tango nesongi ya nzila batelemi kokoba misala ya 1921 nesongi ya nzila molakisi nzila babandi kolakisa bato Kayen esika kendaka na pays de Nord akenda abala pe abota mwasi ye na utaka wapi bakomi kotangisa mokili po nini tata mokeli abongwana te Dieu ne change pas, il est le même hier aujourd'hui et éternellement soko nzambe abongwana te aze lolenge moko lobi lelo pe libela na libela soko mondele nda botaka moto moindo lelo pe lokola nzambe abongwana te mondele fo bota moindo moindo fo bota mondele kasi esila mokolo nini na eleko nini pe na libota ya nani soko totuni moindo abimela wapi batindi esika ya libabe lokola Esau nde azalaka modi babwaki yo mwana Esau lokola soko Sham nde azalaka modi soi-disant monaka bolumbu ya tata na ye tata oyo toyebi te soko Noé azalaki tata ya lolenge kani kolangwa masanga te kotikala bolumbu na miso ya bana soko totuni moindo auta wapi barobi na Sham po Sham nda monaka bolumbu ya tata na ye aze mwana ya libabe bisika baze kotinda moindo eze kaka etinda esika mabeze esika bilakeli eze ebungisaki sentiment na kati ya moindo kolinga kiboindo moindo akomaki synonyme ya libabe bayei bongo na badessin lifelo mabe boindo butu bodia burubo satana moto akotiaka bato na lifelo ye wana azali na mokila ye wana azali na fourche azali moindo ekomaki loposo na bango langi na bango ya pembe nde bolamu langi na bango ya pembe nde lipamboli langi na bango ya pembe nde bonzambe ba ange bazali langi ya pembe bazali na mapapu banzambe yonso balakisa biso na badessin na bango bazali langi ya pembe loposo pembe Abraham loposo pembe sala ba descendance na bango Yesu loposo pembe baindo tobimeli wapi nesongi nzila tango bayei balimboli balakisi bato na bato ne bandeli na bango okolo balanga te lokola kokoti ezali na mandalala okolo balanga te lokola mbila ezali na mandalala na kokoti nde basala mbila nzete ya mbila to na nzete ya mbila nde basala kokoti miseleke te ezali lolenge na lolenge les arts soko motu rouge age
kambanyo kaze jekwaze kasi espèce na espèce lolenge na lolenge kokitana kaka be na lolenge na ngo lelo na ba pasteur tokolikia soko mwasi na ye aboti mwana ya mondele to mwana ya chinois akobosa na kaze pasteur wana même na église sans que bate ya bango bakoloba mwasi oyo adekonaki adekushaki po ata tozeye ko interpréter lokola biwelewele biloko pamba kasi au fond toyebi ke nature ezeye kotosa mobeko na yango ya ebandeli lelo moindo fo akoma lokola loposo pembe suki ya moindo fo bakalinga mafuta moindo akopakola esengi ezala oyo kopalola loposo akoma lokola ba maître na ye akoma lokola loposo pembe référence na ye kolata kolobate lelo ba politicien bato baze kolanda bayi politique pona koloba na bango lopoto bato baze kopesa espoir elikia na bango na ba politicien pona lolenge na bango ya kolatela elelo pokenda kokutana na autorité politique soko kolata lokola loposo pembe te accès te valeur ya moto ntina ya moto ekei na kolata ekei na lolenge aspect extérieur babosani ke moto eze biaze na yango te kasi oyo ye aze lelo moindo inutile moindo eloko pamba moindo azangi ntina po ayambaka bonzambe ya bapa tokoliki ya lelo ndakisa moko tokodefata oyo eze njonga njinga na biso kasi tokotiaka penza keba te lelo loposo pembe bino boze na mikili ya poto natiaka bino bambangi natiaka bino lokola batémoin po bino boze mpene ya loposo yekumbelaka bino christianisme loposo pembe mpe abotaka ya ye mwana apesi kombo lukombo po bakombo yonso euti pa ya Adam na Eve loposo pembe po ya botami na mikili na bango mokolo moko mpe akolamukaka lukiali ya matembe boze mpe na loposo pembe abotama kuna koli kuna kombo chibwabo baze kopesa bakombo wana te po nini ba français babotami na France abengama Chongli mpo nini ata barab baze kobotama na France baze ba Boubacar baze ba Jibril mpo nini ata ba chinois ata ba coréen iye baze kobotama na France baze kobotama na États-Unis baze ko garder identité na bango bato na identité na bango ata loposo yo ko se déplacer ko kenda na mboka isusu bako garder culture bako garder nyonso kozala na bango po baze bato baze na bonzambe beyo moindo baindo baze ko évoluer na Chine baluki bakoma ba chinois moindo soko akei na Europe alingi akoma européen bana bameka koto atakolo balingala te bankota ya mboka te azala kutu atana elembo te ya kozala moindo po aluka sepelisa motema ya bametre na ye eze kosala mpasi epo nini bolingi te toloba soko tozali komona mai wana po nini bolingi te toloba bonzambe ya bapaya ye toyamba yango ekumbi mpasi na mabele yo lelo ngai nayebi ke bokosilika tango bokolandaka ngai nalobaka nayebi ke bokosilika pe bokovimbana kasi esalaka ngai sengo po bokopasuka te
nayebaka ke boko pasuka te po soko boko pasuka tokozanga bino kasi toyebi ke boko silika po courant esusu eyei mopepe mosusu eyei message mosusu eyei par rapport ya oyo bamelisa bino ekopesa ekanda ekovimbanisa bino kasi lokola boko pasuka te lobi to nsima ya lobi kolala kolamuka boko finir par comprendre ntina ya mosala ye lelo catholique botika nga naloba lelo catholique oyo azalaki invité na OIA na cité de l'OIA invité makambo ezalaki opposition majorité opposition na majorité lokola bakokwanaka te kondongwana ekozalaka balukaki médiateur edem kojo banso toyebi lokola bakatolike bamitiaka barepresentant ya loposo pembe barepresentant ya colonisateur awa na mabele ya Felika masolo nyonso ya mboka oyo eze mboka ya loposo pembe te kasi catholique fo azala or qui dit catholique c'est l'Occident ata bomoni langi ya loposo pembe te na kati ya masolo soko catholique aze loposo pembe aze représenté catholique oyo invité tango bino bozali koloba Senko nga nalingi te nakendaka na komarche bamo na kati ya Senko baislamize bazali te baprotestant bazali te eze catholique eze catholique catholique invité lolenge moko na société civile lolenge moko bainvité catholique bainvité société civile invité azalaki libre ya kobima mpo babengaki ekobenga mais tozali kokamwa tozali kokamwa catholique akomi maître ya terrain catholique église toyebaka ki azali na opposition mpo bacatholique bazali baopposant yango bomona mosengo a échoué sa conférence nationale souveraine sans pesa biso ba peuple compte rendu sans rendre biso compte conférence nationale ekenda lolenge kani e bokolandela ba conférence yonso ezalaka déclenché na mabele ya Felika catholique nde abuma yango lelo catholique aze moto akoya kopesa biso leso catholique eze instance akoya kopesa biso leso l'école eze la plus chère l'école la plus chère de la République démocratique ya Congo pe Afrique eze l'école catholique ba hôpitaux o eze plus cher na République démocratique ya Congo ba catholique lelo ba mitié lokola balobeli ya peuple si bokimaki le 19 na le 20 po bozilaki makila etanga bokendeki kofanda pa maître na bino na siège na bino ya Europe na Vatican po ba soso bintekwa bantombokila bakufa mais il fallait ki botikala kuna yango tozali koloba bonzambe ya bapaya ekopesa bokasi be na baye ya bango Europe akomi likolo na biso kaka ntango andimisi biso christianisme na 1700 baliyanaka batambolaka bolumbu tokotila bino baelema mikolo ezali koya oyo moyindo akomi to ye moko loposo pembe akomi loposo pembe atambolaka bolumbu France ekomi France be na 19e siècle bozali kuna boyebi kasi esalaka pasi moyindo fanatique ya christianisme moyindo fanatique ya occidentalisme bazali kotangisa mwana na yo ke telelo na République démocratique ya Congo nzela ya monene motuka ekoki koleka ete ozali kondima bazwi documentaire moko soko ya fin fond ya mboka nini bazali kotangisa bana na bino na etelo botala mboka na bino baindo bino pe bofandi bozingi maboko effort nini bosali soko baloposo mosusu bozali na bango kuna bakumbi kolia bakumbi elateli bakumbi bonzambe bakumbi bref ezaleli po babatela ya bango lolenge bongo bino baindo mais bokoki pe kosangana ndenge tolobaki na manaka eleki
bosangisa makanisi. Po nini moindo aze par-ci par-là. Po nini moindo aze sans culture. Soko se référer na culture ya bapaya te. Ebele, lokola toze ko sala émission boye. Simple. Totei fo de tente, totei kalafwengi te, toze important te, toze nantina te. Maye yonso ko bimo monokola biso, ezala na grandeur nini, eze nantina te. Poto tolati Kuala Lumpur te, poto to tei soko fo de tente, poto ze koloba lo poto te. Ebele ya bato bakusape, po eze nantina te. Kota la moto ya lati lokola. Ntina ya moto biazena yango te. Ntina ya moto iyeye aze. Loposo pemba yebi, mibeko yena yebi ba principe yena, yango aze ku evoluer. Yango afuta kana ba chômeur. Mboka ya bango yonso, tata na bango atikela bango. Soko bakoteke banzete, soko bakoteke loko nini, lokola mboka ya bango yonso, lopango ya bango yonso yetata atika, moto nyonso, mwana yonso, moke mokola ze na droit bénéficier. Mais wana loposo, moindo. Ba politicien, tokoliki ya kobandi ko sosola bino bandeko ya diaspora, tozalaki koyebisa bino, ba ewana boze ko tindika liboso, moto ayo kaka mawana bino azete baze pona mabumu na bango pona bana pe na bana na bango. Lelo bokomi ko sosola, lelo bokomi ko sosola. Ba kufa le 19 na le 20 septembre makila ina to ebisa ki bino ze révolution te, to ebisa ki bino ze manipulation. Bakoti ya bino liboso kasi soko bazoi bokonzi mabumu na bango, bana na bango, mabota na bango. Makila yetangaki le 19 pe le 20 septembre. Et sali mosalanine. Et sali mosalanine. Bolanda kabiso sans parti pris et sans tendance. Bolanda kabiso sans parti pris et sans tendance. Tozena tinate toli ya misolo moko quelque part pona koya ko bundela bandeko baindu. Moto azeko détruire, moto azeko salela loposo moindo makiteze loposo pembe. Amona na tazena ba pion entre autres catholiques, entre autres ba politiciens na ye, ba ya fasona, ba ya lamba sala komisa lolenge na ye, balo ba lokola ye bali ya lokola ye. Bongo ba kosala na intérêt na be ya ye. Eyo moindo tata mokeli oya kelaki yo na lolenge oze na bakombo na bilia na nyonso na etamboleli na elobeli na esekeli na meleli. Mpo nini oze kosundola ya yo? Tata nini akoki yo ndima? Ye atongi ndako na ye atie isoko makwanza. Mpo eze ndako na ye atongi ndako na ye bien atie makwanza libanda yonso. Kasi po mwana na ye akoli akendaka pa ya moninga moko akuta tata ya moninga na ye atonga ndako atia crepsage. Mwana oyo ayei na absence ya tata abomi makwanza yonso akrepure libanda yonso ya ndako. Tata tango ayei abeteli mwana maboko. Tokoliki ate tozalaka basosoli. Soko ze kolanda manaka baindo bola muka yeba na ino ze na pongi mpo nini basengi ola muka. Ezena mae mingi okomona kanjonga jinga na okasi okotia kakate esengi basosolisa yo. Ndima yango koze na pongi kotia ntembete po eloko eze kosala obete ntembe eze mpongi. Soko ze na pongi te na masolo ye otozolaka ntango liboso na bino eze ya kobete ntembe te. Tata nini akoki andima
auti esika auti ya yei akuti mwana longoli makwanza pe atie crepsage po utaki esika moko songolo kotala moninga na ye akuta moboti ya moninga wana atia crepsage na ndako na ya tonga tokoliki te bongo tata na yo tata akeli yo asala yo moindo alobi yo moindo na tie yo esika ya moi na pesi yo suki ya krepi na pesi yo langi ya moindo oeze baloposo misato superposé po yeba ko supporter moi na pesi yo bakombo oyo kolakisa kozala na yo oeze na lien na relation na mokili ya molimo na pesi yo bilia oeze kobalana na kozala na yo nanko bonzoto na yo na pesi yo mopepe mai kobalana na ezaleli na yo pozala na boyokani na ngai tosa mai tosa mabele tosa mopepe tosa kozala yenga na pesi moindo akei na mikili ya poto moindo ayambi bonzambe ya bapaya alobi te tata na ngai akokei kotonga ndako tati ya mira makwanza nga na kokomisa yango crepsage na kokrepire yango moindo ayei a defriser suki abandi ko corriger tata akelaki ye eze pasi moindo oki kiboindo soni moindo aluki hydroquinone po akoma lokola moindo aboyi bilia oyo batilaki ye moindo aboyi bankota na ye moindo aboyi bankoko na ye nzoka nde bankoko bakenda bazemisisa invisible nde bokasi ya visible tolingaka penza komema bino mwa mingi nkuna te tozala na ino na maeze komona na pole mais soko nzete ezali kobeta ntolo ndenge etelemeli mpo misisa ezali kosala mosala na se non seulement ya kopesa ye équilibre kasi ya kolukela ye mpe bilia kolukela ye mpe bimela yango misisa ekotambolaka eluka mai eluka bilia mpo nzete esika emonaneli ebeta ntolo elakisa makasa kotepatepa mpe epesa mbuma malamu kasi bokasi ezemisisa yo moindo lokolo kendeki na ndako ya moninga omoni crépissage oyei kodétruire identité o tata na yo atiaki otuna tata de ntina nini okeleki ngai ata ntango tokopakolaka mafuta ingeta tozali kopakola be mafuta po nourrir po ebokolo po loposo kasi ntango mosusu mpe lelo awa na Afrika soko bato bakopakolaka mafuta ntango mosusu na kozanga mpe koyeba kozala ya moindo ntango mosusu tokokai kopakola mafuta na elanga mpo na periode ya moi ezali kobeta ezali konyangwisa mafuta ya nzoto mpe ezali kobima bato batambolaka na moi bayebi lolenge elongi ekokomaka mafuta soko moi ebeti ezali na ntina mpenza te moto abakisa mafuta kasi ntango mosusu na elanga ingeta malili ezali kokoagile mafuta ya nzoto ezali kokanga mafuta ya nzoto elongi ebandi kokoma sec elongi ezali kokoma kokauka nde moto akoki kolempa mwa mafuta moto akoki kotia mwa mafuta po enyolosa loposo moindo lumbaka solo ya nzito te kasi tango yonso kobima molangi ya parfum 2 jours 3 jours epai na yo nzoka nde oyebi te nini ebatami na nsima ya parfum soko esika nyonso baspiritualité ezali kosalema malasi moko ekozalaka na esika moko songolo okanisi eza epamba
bayeba kotia kamalasi na balosambo na bango baze pamba baze babolole kozanga koyebeze liwa ya mobimba tango kotia kamalasi oyebe kobelela kamilimo nini solo wana ekobenga kamilimo nini loposo pemba alingi mai te alingi osokola te ingeta loko alingi osokola te atia malasi me yo moindo okolumbaka solo ya nzoto te otei malasi po nini ingeta occidentalisme kozala lokola maître yo moumbu ndenge moto akopesaka imbwa na ye kombo ndenge yo loposo pemba akopesaka yo kombo yo na benga yo bobi bato botala filme ya Kuntakite Racine ba filme ena lelo bakotia te chaîne tokotala mipende libanda libumu libanda botosi ezete neloko babengi sous-vêtement elamba ya se libanda yango nde ba chaîne préférée kotala po jeunesse alelo inconsciente azena tina tala documentaire te azena tina tala te baindo bola muka po balobaka mingi bato pe makambo na bango bakolobaka yalingi film porno yalingi ba série télévisée oyo ezepe exclusivité ya Afrique pona ko bebisa mers pona ko détruire cerveau ya jeunesse congolaise ya jeunesse africaine baindo bakota mingi na mokili ya sexualité lokola deja bakomelaka masanga mingi lokola deja masanga ya milangwa ezwa esika na mabele ya Felika tango bakei na ba filme wana ya bolumbu komona bolumbu ya basi komona mikongo ya basi etindi bango na koluka kosangana na mwasi lelo bana ya 12 ans bayebi banzoto ya basi bana ya 12 ans ya basi bayebi banzoto ya mibali nzoka ndeze acte wana ze acte ze kosilisa boyebi mayele boyebi pe mayele ya bato bato bayebi kosimba makambo te bato na tango ya kala balobaki qu'un vieux africain meurt c'est toute une bibliothèque qui disparaît moto moko mobange moko mopaka moko atiki mokili eze bibliothèque nde disparaître mpo akosala machine à remonter le temps kobetele bino masolo oyo eze ba génération en génération kasi lelo bato bayi kosimba makambo te po soko moindo ebayi kosimba makambo soko peuple congolais ebayi kosimba makambo lelo Mankoko Tshisekedi bakokai kozala na poisa ba cardinal Monsengo lelo bakokai kozala na poisa et lelo loposo pembe communauté internationale alingaki lisusu mfuka te na mboka oyo me bato bayebi te bato bazali kobosana bato babosani facilement mondele ya seki alobi toboma Lumumba lolenge moko ata nyama bet nyama ya kanda soko lion soko léopard akokite ko boma moto lolenge wana aseki na minu alakisi lino ya mbuta Lumumba oyo ya bomba peuple congolais abosanaka si facilement milangwa kolia mabe abosani nako sala na ye te tozonga na kiboindo tozonga na bofumu kimbango toze na colonisation telelo colonisation linguistique colonisation culturelle nyonso ya biso eze colonisation poli ya malamu faut se référer na bilia na bango na moto alei soko kapa eze même pas na capacité ya ko nourrir nzoto na ye aze ko chola moto alei pondu lelo ko bota ya basi baindo ekomi na pasi baindo tobotaka na césarienne tobotaki na voix basse baindo tokufaki te na kobota mwasi akei kopesa bomoi akotika bomoi na ye te
ezalaki naturel. Moto akoki kosala losambo te soko azali kokenda kobota. O lelo ekomi soko ozali na zemi oyebi te ekozala yo to ekozala mwana. Bakokata libumu ekomi moyindo aboti mwana mibale médecin lobi esengeli na eta bota te soko terme ngo euta wapi babalola ki matrice. Moyindo posa ya kokoma loposo pembe. Tata oyo akelaki yo leki na mayele po nini akelaki yo loposo pembe te. Soko apesaki bango suki lokola plastique ngeta ayebaki bango malili bango glace bango artificiel yo kolanda bango mpo nini. Et soko ezalaki malamu po nini balobi chasser le naturel il revient au galop. Soko ezalaki malamu po nini tango bokalingaka suki soko elali mikolo suki na yo boyo kiboyindo na yo identité na yo ekomi ko bengana oyo yo defaki. Mais bon Nzambe tata mokele azali ko corriger koloba na bino natiaki oyo na ntina longola oyo ekufa longola oyo defi natiaki oyo wana na ntina ata soko pakoli opakoli otelingwa olingolinga te okobanda na ino na kolata jimel ya moyindo po elakisa yo ngai nde identité. Po nini tozali kokoma te lelo basi ya Afrique basi baindo nayebi te wana soko toloba bagriffe bakomi bagépard bakomi balion bazali na susi badeshire soko mibali na bango nayebi te. Plaquage ya manzaka otali mwasi otuni oyo penza kokoka kosimba matungulu akata oyo penza kokoka kosala bizeuze watia na bilia kimondele oze komona ndeko mwasi azali kofonde démarche azali kofonde rangai azali kofonde démarche atambola soko lokola madame le Séfiné atambola soko lokola la petite champeron rouge et j'ai pas si moyindo tozonga na kiboyindo tozonga na bavaleur na biso tolinga kiboyindo tata keli likolo na se atiaki yo cheveux crépis suki manyuka na ntina eyebi kofiltre moi maye touché cuir chevelure ezete etango boze kokalinga suki ezali kozikisa motu tango ozali kopalola nzoto okomi exposé contre les intempéries ndenge bino bayi lopoto bolingaka koloba botika kofonde na ino badémarche pozala lokola loposo pembe te tozonga na culture na biso tozonga na bonzambe na biso tokolika soko baindo bazalaki na bonzambe katolika alingaki aloba te na makambo oyo azali koloba no ya banani tango yonso topesa katolike responsabilité tokanisaki ye moyindo katolika asala nini adeseva biso po fois kenda na ino kozwa benjonction lolenga uti kozwa ngo soko le 17 fois kenda nano pape alakisa ye nini ya kosala papa yebi réalité ya biso tozali na bangunza te Fumukimbango alobaki mpo ya baindo to consultaka ye non soko eze ba fête lokola toze ba esclave ba fête ya loposo pembe mbango Noël fête ya mwana yebana te soko Maria azalaki kokenda koluka esika ya kobota zemi ekotaki na molimo mosantu mais ekoluka esika ya kobimela esika bazemi ya bato ebimaka mokolo yango fête oyo na mboka faut bapesa ebele ya valeur et toyebi te sima ya calendrier romain le premier faut bapesa ebele ya valeur kasi toleki le 4 janvier
mokolo peuple congolais akufa mondele asimbaka armée awa na République démocratique ya Congo, na Congo belge bien sûr à l'époque, aboma moindo atangisa makila mokolo wana eleki awa lokola ntina te soko ne songianzi na fumukusu kia mzala mpanda na ngola akoyeba te kosangisa bakteria ya mokolo wana gouvernement yebi bango te baye bakufa mabota na bango eze bato wana lisolo na bango ekobeta makate kasi kaka wana France une année passée babomaki bato bakendeki kosala ambiance na mindule na Bataclan baze ekobina soko banzembo nini ba français bayemba hey bakoteli bango antum une année ya pamba tomoni François Hollande kofukama façon Hollande kofukama kotia fololo mbe koloba maloba yantina po bandeko bakendeki bongo biso bankoko baboti na biso batikaka mokili mpo ya mboka balobelaka mboka totalaki na bayeba mibengaka opposition rassemblement mokolo wana etali bango te ingeta po bango bakobundelaka mboka te soko ezala rassemblement soko ezala opposition akobundelaka mboka mokolo ene ezalaki mokolo bato ya solo babundelaka mboka ekokieleka inaperçu te ekokieleka na pamba te eze mokolo eleka na précision eleka na détermination et rappeler eze mokolo eloba lisolo ya mboka po yango ebotaka bonsomi kasi tokenda na bino pene ya kokoma le 30 juin lokola eze mikolo bakoliaka misolo bokomona mobilisation mokolo ya bapoliticien mokolo balataka cravate mokolo bakendaka kobina na table ronde yango lelo bayi politique yango lelo bayi politique soko balati cravate bakei na mindule pasi ya peuple congolais tali bango te gouverneur bakobwaka ye na nzembo oyo bayembi ba bêtise bayembi bosalite ministre alati cravate akei kobina bakobwaka ye na baloyembo eyembi makambo ya soni soit disons baye kolobela bato moindo milinga oze na identité na yo babenga yo na kombo na yo babenga yo ndombele botale identité babenga yo mombanda babenga yo mwaila babenga yo songe identité okolia nini nakolia wangila nakolia mongusu nakolia mpoka nakolia monganza nakolia bowayo ingetabilia na biso nakolia mikeni nakolia mikebuka ya biso nakolia mikungu oze koka son folo ba shawarma po ba mona oze évoluer elo alors si ma kolia shawarma soko ke ina politique lokolo meseni na shawarma vacances obosani base okeye sika balamba ka shawarma ya bien osali politique ya loposo pembe osali politique ya bato ya libanda yango katolika ze kosala lelo tango wana baindo yango tolobi tobongisa kolia na komela mitu ya baindo zonga naino motu tata mokeli akelaki na yango botika naino kotumba basuki bino ba mama botika naino kotumba basuki eze ko bosanisa bino eze ko kotisa makambo mosusu na ba cerveau ya bato catholique asala semblant lokola ba religieux na ba politique basé eloko moko te botanga discours ya roi Léopold II témoignage soko tubela baindo basalaka pa ba catholique yango colonisateur akangelaka bango soko ezali na moindo moko azali teti loposo pemba mekaki na ye amamolaki ye mpe eloko lokola fo tube epai ya nzambe
nakate siko zeko sala tubela lokola loposo pemba zete lokola catholique azete nzoka ze nakati azeko yo kazeko ko aussi si tubela keko déposer chaque lundi akeko déposer procès verbal na la police moto intel moto kingani asala ki boy la police aye roi Léopold II azeko lo bana bango bo instaurer système ya confession ya tubela pona ko sala bino ba meilleur détective bongo lelo bokoliki ya catholique bongo li mosala te nani akokumba ka rapport boyebi yango na tango ya musée basango bakomaki kokenda kosomba ba carburant plein yango na tango ya musée to bundi na likambo ya carburant ba station ezeko zanga be carburant musée anyokwami ravitaillement ya carburant fe ekotaka par Zimbabwe wana tozalaki na embargo bango basango ba évêque ya baindo bien sûr pour le poso pemba bata makati na bango lelo catholique alingi apesa leçon na mboka oyo non wana boko silika boko vimbana mais boko pasuka te catholique te batika bato mosusu lelo soko catholique azoi makambo et lobi pe église kimbangisa kosenga ya yetu yango église kimbangiste bolimbisa bokoki kotikala te kozala bebana depuis bozala bana monsieur Pétillon apesi bino personnalité civile étant bana tel lelo boze ko continuer kozala bana nkoko na bino fumu kimbangu abundelaki mabele abundelaki loposo moindo église kimbangiste na mas na bayebele ya bato boze na bango kuna boze kokoka kolobela mboka te catholique aze ko pesa leçon na bino église kimbangiste boze kotala botika bangunza ba kosala ya bango mosala popele le 19 na le 20 ndenge fandi pe kimia et ça la makina nombre te et ça la makina nombre te et ça la makina boyebi ingeta sokoto zero bangungi binte kwa bampese ba pomper biso insecticide et le baki ne songi ati la mokobi misala ya 1921 et ça la makina nombre te to yakankamba to kota na etumba bubanga ingeta botika la bana mikelo kola botikali makambo zeko leka na mboka etali mwana te akolela nzala tango yinso akolela tango yinso po yebi na makambo zeko leka na mboka te yango torobaki soko zeko lia komela bokenda bolia pe bomela soko ze tumba lobiko aloposo moindo biso baindo tokotele mape tokobunde tumba biso vuvam tokotele mape tokobunde tumba fumu kimbangu azala nano métissete biso toze ko prone fumu kimbangu mobundeli ya mabele mobundeli ya loposo moindo yango tokokoka komona ka lolenge moko na bino te soko bino boko avale katolika salo ya sala biso toko avale te soko bino boko lekisaka makambo inaperçu biso toko étaler liboso ya peuple congolais toko étaler liboso ya peuple africain bambeba ya catholique ya République démocratique ya Congo yango ya catholique ya Gabon yango ya catholique ya Congo Brazzaville boko pekisa biso kolobake na tango ya Mzee Kabila catholique nda compliquer existence et nani apesa ka rapport na communauté internationale bakomi awo basololo liboyi balingi babongisa boye président wana akomi kotanga mingi kombo ya mfumu kimbangu boye na boye akendaka mingi kamba asalaka mingi boye alingi mingi makambo ya bonkoko nani soko catholique te représentant ya communauté européenne kasi eleko na eleko na makambo na yango eleko na eleko pe na bato na yango lelo tolingaki mingi to sosolisa bino baindo bolinga kozala na bino to zonga na parfaite communion na milimo ya bankoko na biso to tonga boyokani na nature na biso na mabele na biso tata na biso nde atiaki biso awa ndako na ya tongaki alingaki ezala na mire ya makwanza po yende alingaki yende atongaki ndako na ye
yo soko kende ki epai ya moninga na yo okutaki miri bati ya crépissage tata na bango nde alingaki ngeta epai na bino bolinga crépissage epai na biso tolinga miri ya makwanza epai na bino bolinga bilia na bino epai na biso tolia ya biso epai na bino bomele ya bino epai na biso tomele ya biso bato na bato batosa ya bango uta totosa ya loposo pembe kobanda 1491 tel lelo moindo dérivé bango bazali kotonga tina yibete pe na biso ezeni Muse Kabila lobaki na kosala na bana ya mboka cité de l'an 2000 na Kitsuka ekoka kotonga mate ingénieur bakima bakatisa na soko na bwato na ngambo ya Congo Brazzaville bamona kite bakoya koloba na président nini baze kokokate kotelemisa beton na kati ya ebale esika kutu pression ma eze makasi te bongo tina ya IBTP nini badorive batangisi bino partie physique babombi partie spirituelle po eze ya binote lelo atanzila soko ya le destin po bima soko kuna na armée d'Isali na nzela ya bypass il faut chinois soko chinois ko ya tenzila wane kolala mibu na mibu IBTP tina na yango nini kozanga bofumu kimbango professeur azeko tangisa bana na loposo pembe na kiloposo pembe mayebaze kotanga ya kiloposo pembe po nini toko revoir te mpo nini toko zongisa makanisisima te totala ba fruit ya ba université totala ba fruit ya ba école totala ba fruit ya ba institut totala ba fruit ya eloko na eloko totala ba fruit ya esika na esika IBTP bazeko eko la construction batongaka nini po nini tozeko dépenser mbongo mingi pomboka na biso etongama il faut tobenga bayeba ko utalibanda to revoir ezene eloko ezeko marché te to revoir na campus na Louvain soko na Louvanium bazeko bimisa banani kuna ba médecin babimaka kuna basala kanini bakisi périmé ezeko continuer kokota contre expertise ezete photo bongo la bango batanga na lolenge ya kiboindo moto ezeko bima kuna asala serment d'Hippocrate te po yebi Hippocrate te ay ba serment nini tozalaki na bakoko bayebaki médecine banganga nkisi bayalaki bato ya mayele ya kisi bazalaki banganga buka bazalaki po ba diaboliza tango yoki guérisseur omoni moto ya Ebola mondela diaboliza nyonso ya yo po kenda epai na ye esima ya kokangama na ye 5 siècles na ndambo ozwei nini tobongola balolenge nzoka nde tokobongola balolenge kaka soko tobengi kiboindo kaka soko tolingi kiboindo nde milimo ya bankoko ekoya kolakisa biso bankoko na biso basalaka pyramide lolenge kani bambomaka banzoto ya bafaraon lolenge kani basalaka ebende lolenge kani batongaka lolenge kani mingi ya kolobeze kasi etandweze ngonga esengo na biso po mingi bazali kolongwa na boyinga bazali kolongwa na bolema bazali kolongwa na botao bazali kozonga na bwania bazali kozonga na nzila ya bosembo pe ya bosolo pe bazali kozonga na kiboyindo e na bino bandeko ye na ino bososoli biso te bopese biso mwa ntango tobundaka kaka mpo ya bino bandeko na biso tomoni mwa pole yambo ya bino tokotika te loposo moindo ademere na molili tokotika te loposo moindo azala ya kobunga nzila yango tango iso tokolekaka na moke na kozanga na kozwa kolobaka pona kososolisa baindo bayebake tozena ya biso ba valeur
tozena ya biso mobikisi Fumu Kimbangu, le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. 30 ans na boloko, c'était babeta na katikati ya motu. Afandaka na boloko mai ya mungwa. Le plus vieux prisonnier du monde. Bandoki ya lisolo ba bongola batia Mandela moto asala 27 ans de prison. Trois ces moqué. Te tozonga na kiboyi. Tokoyeba kolingana. Tokoyeba pe kosangisa makanisi pona kotonga mboka. Tokoyeba kosangisa makanisi pona ko investir. Tango oyo tosombaka bilamba ya 50,000 tokosangana misato tokosomba sika bilamba ya 50,000 dollars te. Tokosomba bilamba ya 70,000 euros te. Kasi tokosangana basato po tosomba zamba. Tolo na soko malala. Pour après 10 ans, peuple congolais banda komela ba jus naturel. Ingeta makanisi ene ko ya kaka soko tokozongisa bon Fumu Kimbangu. Kiboyindo kati na biso. Tokosomba lisusu bilamba ya 25,000 euros te. Tokosangisa yango bato soko zomi. Tokobokolo basoso pour peuple congolais ali lisusu bibembe ya dula te. Biloko moko soko ezema papu soko lolenge nini bakotindela kabiso. Mena kozanga bo Fumu Kimbangu. Moto akolia mbongolo ko nguba akosomba bilamba oya kolata ka bembula moko mbule landi collection changé na 50,000 euros. Lobito sima lobi soko lidusu ekangami akomi politicien mobundisi ya mboka. Akomi kolinga mboka ekufa. Bato nyonso bazanga. Te soko tokoyeba ko gérer te tokopesa kaka benzambe faute mbula na mbula petango na tango. Moto yonso oyo azangi organisation na bomoi akopesa kaka nzambe to. Soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisa matondo na tata kwa ku image bango nde bazalaki kuna na bilili ponini te ndeko na biso luzadi o pyramide kuna na eteni ya montage pende kongala zumbu na eteni ya régie finale ponini te toloba mbote mingi na kakalula kamera woman na biso awa na ndako ya mosala tukuta na bino na poso zali koya pona manaka Yesus matondo mingi. Moyindo atana patiengo atakundi mapati netengo oyo patiengo Moyindo atana patiengo atakundi mapati netengo